Mbote na ba o nyoso balingaka chaîne na biso ya famille Bota News TV babi toye vraiment en forme bandeko na ngai yo non s'abonner ti balobi o s'abonner na kata chaîne na biso s'abonner vraiment massivement bo s'abonner bozo ba kiti bozo ba place bo vanda parce que balobi awa makambo ezali babi vraiment makamba kitoko eza na kata chaîne na biso ya famille Bota News TV babi vraiment eratakate soki okoti pour la première fois o s'abonner na nuté vraiment bandeko na nga na single please pardon au s'abonner et puis au beau santé qu'on cliquer na cloche notification pour que au raté et le côté la famille vraiment n'a manqué bino et belé na moi temps je crois 2 semaines on a vu ngana bino to kutana te na ba live ngana bino to kutana te na ba émission ezaki belé to ko kolobela na réseaux sociaux makambe belé parce que réseaux sociaux ezanga ka makambo te ezanga ka ba problème te menga mako abino vraiment wande ko la bino ya famille Bota santé dérangeant kinga ces derniers temps vraiment santé dérangeant qui kakane balobaka la santé n'a pas de prix. J'espère que vidéo moko na te ko sala kaka malgré tout te bande ko déranger mais sengile ngana chapo YouTube alingaka bongo te YouTube baza lokola finka bato bazaki na Congo to pe baza na Congo bayebi finka nyongo ya fika ndenge nini ezalaka baka maladi te baka liwa te baka nyonso te ye kombone futa ozomona siko YouTube pazaka bongo ayeba te ki ero mutu santé so déranger moi ça ba vidéo ezate moi ça live ezate yekuna azokata yekuna azolongola ba yekuna azosala nyonso ko sala vraiment eza passe na monde auto pona ki monde à YouTube yango na singi na bino vraiment ceux qui vraiment bolingaka ngai so bolingaka chaîne na pia famille Bota News TV ba vidéo tozo chabo talango tina suka et permettre so ba na biso ezonga pour YouTube vraiment asalinga musala bandiko nanga vraiment moi nketi déjà pour la chaîne na biso en tout cas soko lingi chaîne na biso ekanga mate chaîne na biso ezwa koko sauter ta la chaîne na suka partager liker commenter et que ça là vraiment maman na dej bien et que ça là biso vraiment elengi pour na kaka avancement ya chaîne na biso oyo ezali chaîne ya famille Bota balobi soko vraiment famille Bota solo okozanga te kotala vidéo na biso tina suka o tie commentaire na yo liker et kozala bien quand na yebisi bino bande ko tozongi en forme tozongi pendant en forme parce que nzamba sali biso grâce asali grâce to beli et puis to biki to zongeli musala na biso comme il faut comme il se do bande kolanga to zongeli ba live na biso to zongeli vraiment ba vidéo na biso na zaki na ba inquiétude ebele pour na film na biso ute ko sila na ko sala live tende to mesana vraiment bolimbisanga famille Bota pour ça ko sala musala ezalaki mais makasi ezalaki te boyebika maladi soki beti vraiment ezalaka koko so pona ko sala pona ko telema pona ko loba nyonso ekomaki vraiment difficile yango tokumisa nzambe pona ndeko na bino vraiment de nzambe apesi une bonne guérison aye liso liboso na bino pona ko sala émission abonné di forme vraiment topesi nzambe merci tozo continuer musala biso kaka ndenge singeli la famille vraiment toye na émission na biso pe to pe film na biso ba film na biso spiritus bandeko nanga film on otalango avec douleur aux la maladie santé zo déranger mais il faut la film tu vois des fois nazo kanga moi na tu picture na cheka photo boko te bandi des fois pe makasi ezalia ko sala des fois pe makasi zate mais na qui toujours présente si to comme il est la 7e épisode en tout cas na raté elo côté boyebinga vraiment la rata katata malade des ndenge nini na ko fungola na téléphone izana na zolanda vraiment la raté qui elo côté nazala ki na famille Bota que bino nyonso vraiment boteli vraiment film na so titre comme la 7e partie est-ce que bozali boza vraiment bolandi film na sona bokebi nyonso balobi ya sika ezokota lelo vraiment 8e partie en tout cas tozala wana côté Simontino bouge total ba film na biso wana zo pesa merci na famille Bota na be fort to sala na lobi vraiment to betaka 100K na un jour na loba na bino c'est possible to beta 1K na jour moko eza nango magie te eza possible parce que Belvi aza vraiment na ba abonné ebele alors ceux qui te tient volonté wana to tient molende wana toko beta na biso
sans cas vraiment pas de problème et que ça la malango famille bota tout ça la kaka expérience wane kozala bien ba vidéo na surtout partager tout tient na ba statut na biso na mona ki daba ndeko ba check vraiment na ba statut ba tient na ba profil na bango nga pe na ko sala idem en tout cas tout ça la et kozala bien pour que avancement ya chaîne na biso ya Belle-Vie TV et kende liboso po yango na nde eza musala na biso to pe devoir na biso auto pona kinga na bino voilà famille bota hein babi bomoni film la son ndenge ezokende hein bomoni film la so vraiment film ezokende kitoko makasi en tout cas là je dirais bravo à papa Serge Niembo vraiment papa Serge azo joué azo ko incarner film n'est tellement rôle n'est kitoko makasi bande kolanga en tout cas non nous avons vraiment des artistes au bazin na ba talent penza en tout cas bravo la bino équipe au bozali ko jouer en tout cas la CPL sur la présence il y a papa na biso balobi papa na biso papa la biso liandi oh lelo vraiment azongeli biso lisusu na kati ya Belle-Vie TV et puis papa la biso hein balobi papa la biso vraiment azongi en forme bomoni ndenge azo jouer en tout cas présence ya papa liandi ça kinga vraiment bien ton amona qui est na linga kinga ko sala vraiment mission dès les premiers épisodes mais quand il est santé déranger kinga na papa na biso ibutu bande kolanga bomoni papa ibutu azongi vraiment en forme difforme et puis là je dirais bravo à papa ibutu parce que papa ibutu azaki mutu moko oyo abandaki ko jouer lisusu na kati ya Belle-Vie TV hein. Je peux vous le dire pourquoi bande ko jouer c'est parce que Bella a boye qui vraiment ko tchaye a peut-être que moi suspension a jouer lisusu ta ko jouer lisusu na Belle-Vie TV pourquoi kaka ndenge Belle-Vie to lobaka mama Belle-Vie alingaka ne mamba ko finga te ezaka nde biso moko to yaka to sala kana ki test na biso mama Bella alingaka yango ti biso ba tellement que to jouer kana c'est pas Belle-Vie te au moins émission moko boya pas ce que au sali vraiment lobby n'importe quoi au lobby na yo moi à ça autrement exacté mais bato ba jouaka bazwaka pena mbano na bango ndenge papa ibutu azwaki mbano na ye na ba émission ka ndenge sala ka ko défendre Bella alors Bella aboyaki apesa ka vraiment suspension alors 18 ans alors na temps wana suspension o ezui comment na papa ibutu encore en scène vraiment bande kolanga esa kinga plaisir makasi et puis na lobi bravo à papa ibutu parce qu'il vraiment modèle à la qui c'est qui bolingolé pas Belle-Vie malgré Belle-Vie après c'est que suspension avant 10 joueurs à soukunete mais azaki toujours pona azaki toujours wana pona ko défendre Belle-Vie au moni bolingo ya solo o mutu a manifester en tout cas maman Belle-Vie koti kalsu papa ibutu te nenga zongi vraiment en tout cas azala kazaka na biso parce que c'est un bon papa à la qui biso vraiment qui alingaka Poutine alingaka vraiment d'un amour vrai amour ya semblaté amour ya ninte parce que moment papa ibutu zo défendre Belle-Vie abale ko jouer na kati ya Belle-Vie TV avec qui vraiment la suspension oh tout le monde a kabato belé ceux qui basent na ba suspension bongo oh moi ba comme koloba n'importe quoi ba comme koleka na ba mission kolobela mabe pour la Belle-Vie ozomona eza na bato belé basala eloko wana tokomona pele exemple pele na kopesa bino ata zuma asala ba biloko wana ozomona mais papa ibutu asala yango te alors c'est un homme vraiment à féliciter nga vraiment na pesier bah bravo vraiment belé bah prime d'encouragement et puis je dirais à Poutine vraiment en tout cas côté que la sous papa ibutu tant et belé te tika papa ibutu azana biso parce que aza vraiment ya biso et aza vraiment ya biso alors tokoki ko tika papa ibutu te il faut vraiment tozala zala na et ko sala bien et ko sala vraiment chaîne na biso qui toko makasi bato abonde tozolinga et puis c'est pas que papa ibutu tozo zoye kaka dans les néants ou bien ni aza mutu moko oh a incarna Carole nebeto moni vraiment ndenga zo pese bilengi na kati ya esika na ye azongi pena na esika na esika na singele kaka bazala tomoni dio na bona mama Marie Jeanne tomoni vraiment dio na ba ndenge zo kende kitoko
kitoko makasi famille bota. J'espère que boza vraiment nanga na idée onga na zoloba na yebi ke toza na bino même idée na likambo ya papa Ibutu. Bazo pesa biso vraiment biloko makamba kitoko ndenge zo leka na parti wana na kati ya ndako wana ya papa Ibu, papa Serge Niembo et puis na papa Ibutu na maman Marie-Jeanne vraiment bilengisa na kati ya sika wana. Tomoni ndeko na biso en tout cas ndeko na biso vraiment Elena oyo atikaki biso akufaki en tout cas ndeki vraiment na posa ya koya kolobela Elena parce que Elena a incarné rôle ne très kitoko bandeko nanga ozaki na idée te soki vraiment santé ezaki nga malamu dès le premier épisode ngana vraiment kosela Elena rôle aza moko ya biso ya famille bota oyo tomoni vraiment azongeli biso vraiment en forme azo jouer kitoko aza muto ezo sengi la photo loba photo ba keli ba fleur bongo ne toko vendre ba artiste na biso baza na kata Belle Vie TV vraiment bravo à toi Elena malgré déjà so longwe na kata ya ni na biso ya première ya côté wana okufi no en tout cas nga vraiment il faut na ko sel émission na koloba pourquoi pas to matisa bino parce que biso ne to sengeli to matisa bino ba o besoin na kata Belle Vie TV et dans des rôles na biso ya ko matisa bino rôle na biso ya kopesa bino chance o boye na kati ya ndaku na biso ezali ndaku na Belle Vie TV biso ba oyo toza ba communicatrice to communicateur ya Belle Vie il faut vraiment to yambaka bino faut to lakisa bino to sa ba talent na bino to matisa bino bokende liboso po soko ye na kati ya Belle Vie TV il faut mona na miso batu Belle Vie TV ez éclairage eza mwinda ozo mona mwinda wana tango ye il faut vraiment au mona na miso batu ba mono penza eza éclairer alors pour éclairer bien tango mona na film biso ba o lisusu photo ya totombola en tout cas mama Elena ko banga te ngamoko na ko ya vraiment ko tombolo bande ko langa tozomona film la semaine ngezo kele to tshaba commentaire ndenge ni évolution ya film bozomona ndenge nini bande ko langa to kozonga to ko ya ko sala live j'espère que film la fait comme vraiment la moi kati kati. Mais je vous assure, si vous avez la film live, la semaine de message qui te des premières parties, il faut tout ça au live. Et puis, na 4 qui nous a sous caméra, quarantaine na loba qui to qui koko santé déranger qui moi ko ça autre mais na zongi. Quand les balobaka vraiment na zongi. Toko ya pona ko lobela ko sala vraiment film na to sala live mutu na mtape sa point de vue na ekino na suka toko yeba ko sala analyse na sonde to mesana parce que babi oh vraiment eza mako ya bino ya chaîne na bino ya famille Bota News TV famille Bota en tout cas botenir so regarder na tozo luka ko tchaka bon be monsieur belé na kata chaîne na famille Bota pour que permettre chaîne et remonter quand na bi moi 2 semaines o il vraiment réussite na kata chaîne alors la minute on a obligé à cause tchatcha moi be mission nyonso na koki ko tcha pour que permettre nga moi chaîne et moi avancement webi ka ngande na kenda na bino vraiment na zaka sincère na bino na zaka vraiment vérité na lingaka moi makambu musuti mais so na tchepe mission mususu en tout cas boko tabotal et ko sala nga plaisir pour ki chaîne na biso et là la te webi ki chaîne so to sala ba live ce qui lelo et kangami e ko zala kito côté la famille yango ka vraiment na kito meka ko solo la balobi filme so kende kitoko balobi botela comportement ya papa Vini et ko suka boni na Poutine balobi lelo papa Lianzi aye na kati ya ndako wana ye azo tekela papa na biso Vini azo yele basi alors aye comme sentinelle nini o Belle Vie a ko remarquer bandeko nanga film na biso elengi film e kitoko bandeko nanga botela niveau Poutine amemaka biso ka Kolo, balobi chez Poutine c'est du wow. Donc film est comme vraiment elengiton na moni papa na biso lianze na kati ndako na bi en tout cas awa makambunde komi babi film nde e bandi nde sikoyo. Film penda e bandi e vu en plaire na bandi kolanga en tout cas to zala wana to kota to zala coach Simonti no bujinga e ko sala ki toko makasi famille Bota balobi famille Bota oye famille Bota toujours en avant babi na zongi na zongi vraiment forme alors to côté to tchaba commentaire
to tchatcha ba commentaire na biso vraiment et ça la biso bien et ça la biso lengi balobi kaka chaîne na biso soki biso totali yango te soki to pesi en plaire te na bato musu ba kotala biso te po biso vraiment aiza famille bota alors soki bino botali te banani ba kotala soki botali na suka te banani ba kotala botika ba publicité les kapu kaka et remonter chaîne na biso ya famille bota so vraiment bolinga ka chaîne oyo en tout cas loko na sengi bino bosala yango et kosala nga plaisir pe kozala plaisir na biso ce biscuit to zo bémission na biso voilà la famille babi pe maison mon coup c'est au garder dans moi souffle et vraiment na kotika bino et toko kutana na mbala sima na émission mususu bokota na film na biso kosala biso kitoko bye bye.